a eu déjà des fois un enregistrement automatique. Donc celui c'est enregistré. Mais face à thé pourquoi? Face pourquoi? Pour mon petit boba, quand il m'a dit qu'il a fait ça, puis mouvement pour Afinga Sina. Pour une belle autre, il a un problème parce qu'il a fait ça, on t'a fait Sina. Mais c'est là la zone Sina. La zone a fait là. À côté de la bête. Donc la mouli demain la salle d'émission à Siliki, à Afinga Sina, zone de ma bête, c'est la salle d'émission à Boutique à Matama Sœur. Place va beaucoup sur le lac, place va beaucoup dans l'absolu de Salade. Il y a une créer un problème. Après, c'est le groupe Voice. On a mis ça, ça va déjà foutre. On a dit ça, la télé là, on a dit que tout ça, la suite émission, parce que les filles a signé que l'émission, tout ça, la suite émission de tout Tika Bongo, pour nous protéger les relations avec la même. Nous avons dit que vous donnez à foutre, à dire que vous avez foutre, nous avons vu ça. Ça, on a dit. Mais oui, que balela la quelle on m'appelle ngamo na mlisu na ngamo. Oui, ngamo na zaki wana balela. Na bola mbonga batolia mu bazo kusa mo. Ba mbongo o ba pesa o zongi sa ya mo. Ngaka pena na kalkila ka la ba ki usela ngaka ke ba mo de sona dia. Comme ça ba yo tika na. Ka place toujours on a dit, on place que dehors son. Yo ngo kusema kwa tikuna. Yo ngo koma kuna. Pourquoi pas? Parce que ngaka kalkila. Donc voilà. Si on a comme c'est là dans le bola, on va le barraquer bola, tout ça dans le bola. On va besoin de ça dans la télévision mégarama. Là au côté de la télévision mégarama énergie dans la sisina bois qui est dans les réseaux sociaux. La salle de bola. Et moi ça continue bino. On est sur la propre volonté na omoro. Et moura. Même mon kilo. Ah bon? Ceux-ci là, à ma noce, c'est vraiment tout ça, la série, elle m'a donné un peu de tout camarade. Est-ce qu'avec la bonne témoin? Pour dire que c'est vraiment tout ça. Ah, tu vas tirer mon fils. Ici, la manière que c'est fait, la finale, on tout ça là. Mais chaque jour, ça en est tout le monde a la manière de se faire des vidéos. Place à l'un qui est beau, l'Indien qui est beau, la vidéo, ça une vidéo. Sur mon ici, quoi, ça arrive à nous, mais quand on monte à l'attribution, ça c'est la télé. Sur mon niveau, on a pas monté des vidéos. La journée, ça va assez là. Elle est contente. Elle est contente que si la dengue s'est fait la rater dans ma moto, ça la gananga na yo. Ni de décision de mission mais trop. Non, ça la décision c'est parce que nous sommes des fans, on ne gère pas les fans. Ah bon? On n'a pas au s'auto-proclamant par l'exception qui va s'attacher de presse. Mission de la fan, je suis là à pouvoir diriger un fan, diriger un bé. Non, un fan, on se laisse sentir. On se montre pas de fan natif. Mais est-ce que bien communiquer tient à parquer? Pas de problème, tu vas tout ça, naza émission la fin en maman non, il y a une émission la fin en na PC, tout le bas juste ba faire aux les réseaux sociaux puis ba vérifier. OK, la mission ça va qui peut-être ça côté déjà parqué non pas parce qu'il n'a pas beaucoup de sur le bas la télévision ça bien calculé. On a vocal là. Sauf que dans la béba, il sera qui cause dans la béba, ba na ba ko ça veut dire ça. À tira au comme la tête ça va pour ça il va place monde. Mais on est sur les calme. Ah, problème monté. Déjà, c'est toujours pour le bas qui a fait ça à monter parce que ça a fait la bataille. C'est pour ça qu'on fait. Voilà. Paix à l'hypocrisie, paix à la décision, paix à la censure. Je fais une gagner ça, les pièces à la façon de me mener à l'épisode. Dans tout là, tout là, qui déjà passé Salamaka, tout le monde qui va vidéo, là, va photo, va porter. Donc, mais tu m'as fini, hein. Et jamais, dans un doigt à l'aise. On doit à l'aise. C'est la pardon. Moura, comment moi je fais ça? Jamais tout. Voilà, ça fait. Ça m'a rappelé. Tu n'en as pas le bâté. Moura, na théâtre, ningi kabona te kambo. Bona yo za d'accord na mo. C'est ça bon parce que c'est la bon pour les abonnés qui va pas autour ba mutu asa ba fan de OK pour faut décaler ça là au cabal pour ba puissance mon ko na mon ko pour attendre tout ça va faire ça là au baba na ça ba fanatique na ça je dis ba fan na fait ça va tout pas dire mais la ba fan ça va tout pas dire la ba fan il ça m'a tourné ba presque dans le monde entier OK sur le capi côté ce ko il va soutenir si la ba salir des ordres en pas va manquer c'est la respect tout le temps comme appelle un grand mouvement repos est-ce que vous m'avez dit que ça agir il a escrit dit dans la mode mouvement repos et on a le bar les gens quoi Marie Bissam pas de au finga Marie Bissam vous pouvez demander makisi vous pouvez attendre ba tout aux hommes là mais ba bossa que Marie Bissam bazaki étoile ya ba musicien gospel nyonso
koloba ngi musamba tia mutune na se bamise gospel ala nyonso bayokana na suite mais ntango mangi musamba azalaka bandoke epate na longo banda mangi musamba akende koyoka longo mosusu voilà eza kwa asila sikoyo na video soki asila alobiki adeside partout le jour atiki mapoke omona bato ebele beto alekiti déjà des fois on a un enregistrement automatique. Donc celui c'est enregistré là. Enregistré. Mais effacer à pourquoi? Effacer pourquoi? Pour mon petit boba, il y a pas de manière qui n'a fait ça puis mon ko afinga sila. Pour ngelo créer un problème parce qu'il a fait ça mon afinga sila. Mais c'est rana na sila te. Na ndako bela. À côté la Belgique. Tant na moni demain la salle émission à Siliki, à afinga sila zo loba mabasi, na salle émission à Botika baza ba sœur. Place ba kokosokolola ka place ba kokuta na biso tozala te ya on me créer un problème après ndé sali ko bisi ba voice on a bimisa te zaka déjà futaka na bimisa te na tindela ndé master na ngana yebisi ke to sala sur émission te parce que Belgique a sili que biso to sala sur émission te to tika bongo pona to protéger relation na fona Belgique mutnatinda ki audio mutnatinda ki audio ndé efrité ya tzaza ki pe na mutnatinda ki audio efrité bingam na bimisa audio za na ngoyo ngana te mais obike balela ba la kelo mabe ngamo na misu na ngamo winga mona zaki wana balela na bolamu mbonga batolia muka zo msamo asengaka bambongo o bapesa zongisa yango asengaka pena na calculaka na lobaki osala na calculer bambongo nyonso na bia comme ça ba yo tika na bia ka place to zo na bia place que to yo zongisa yo ngo kusema ko lotikuna yo okoma kuna pourquoi pas parce que on calcule donc voilà so ngana kama ngelo c'est là na bolamu ngo balobaka ke bolamu biso to sala na bolamu ko mapesa na zika na yo fuma na télévision mega langa na okoto na télévision mega na énergie na sisi na boaki na réseaux sociaux na sala pe bolamu et boya za ko tinda bino on zo na propre volonté na omo route et moura thank you na mokili yebi ah bon so esila amano sepela mamto sala seri alinga bano benga so erreur nyonso tokanga mana est-ce abeka batte poani pour dire que sepela mamto sala ah biba tsheko mo finga soki sila bana ko sepela pena mambo tozo sala mais chaque jour tozala na to mona ba erreur nyonso tozala na ba video place alinga ke le boto landi alinga ke kosokola boto sa ina video so moni tisi ko anza arriva ko benga ta monte entre biso ta sepela tene so moni kuna va muta ke le boy video a journaliste baza a sepela elle est contente que si la ndenga sepela ka te na mamoto sala ka nanga na yo ni de décision lu biso balenga no trop ça la décision c'est parce que nous sommes des fans on ne gère pas les fans ah bon on a ba auto proclamation par l'exception qui basa attaché de presse biso toza ba fan sur la pouvoir utiliser un fan na utiliser un ndenge na fan on ça la sentiment on so mona mpa utiliser fan na tikna mais est-ce que bien comment les gens na parqué pas de problème to fa to samba na za émission na finga mpepe ba maman na otena et puis émission na finga mpepe na blessé to loba juste ba fait aux les réseaux sociaux puis ba vérité to ke na biso samba ki to ko ndeti na côté déjà parqué na banga te parce que na ba propos na sur la télévision ça bien calculé mon avocat langa so place na mbeba a yebisanga ke koto na mbeba bana ba dikosa be mission nyonso ata article ko mina ngata yebisanga ko sali mbeba place mort ben on est sur ça calme na problème monté Ngoko yo mamba pe o za d'accord na moto eza te toujours to lobaki da pesa en moto parce que ba ça la pena ba balingi pe ba to balingi pe te bosa ba pe voilà pe ya hypocrisie pe za te simba te pe faut la sincère ce pe ngaki za lengeza na ba faso ba memena episo te donc to la muki déjà PC salamaka to muka ba vidéo na ba photo ba pocket quand on piquer ba crise ngeza bon donc voilà mais tu m'es fini vraiment yo kofingi yesa wo munene et jamais na pour ça peu du cœur nazam to tchanga l'aise wa mto tchanga l'aise c'est la pardon Moura comment moi je fais ça na toi même mito on la c'était na ça m'a pris tu n'en as pas batté Moura na théâtre ndingi kabona te kambo pona yo za d'accord nango oui c'est ça bongo parce que ils ala bongo pour ceux ils a bongo te ba to yeba muto azamba fan de OK ko faut de ka ils ala kabana pour to yeba puissance moko na moko ko atali tout ça va faire musala to yeba nana azamba fanatique nana azazo de ba fana mu mais oui c'est ça ça va tous pas dire mais la ba fan ça va tous pas dire la ba fana mu yebisanga to wana ba presque na monde entier OK so le kambe côté siko iba ko soutenir si la baye ba sali désordre par rapport à ba manquer c'est la respect tout temps comme appelle en ngambo moko boy est-ce que vous mona ba fanatique ba zo agir ngela c'est ba dire dans la moto moko boy ya on a le ba
eza lokola Marie Misambo bato banda kofinga ye Marie Misambo motu boye mabe makisi motu boye atimala bato ozomona mais babosanaki Marie Misambo azalaki étoile ya bamusicien gospel nyonso mokolo Marie Misambo atia motune na se bamusicien gospel ana nyonso bayoka na so te mais ntango Marie Misambo azalaka bandote batel na lormbongo banda Marie Misambo akende koyoka lormbongo voilà eza kwa asila sikoyo na minute soki asila alobiki adécide partir du journée atiki maboke omona bato ebele l'étoile ekiti bakomi na se mpe eza motu donc voilà c'est ça eza mpe lokola afali lumière du pays na minute nyonso fali aza te presque bamisien nyonso basala mpe guerre na ye omonake baopema te baofitra te la paix mafinga ezala te mafinga nde mabe mafinga ezala yebi te mafinga mo balobelaka wapi mo ndeti nga na finga na ngai te nayebi te bato balanda biso na ngai soki naa parti mo na finga bobimisela nga nga na fingaka te tolobaka ka réalité eza polémique loyale elekaka bongo meme ata na zero bajibe na bawera bazakari banda kosala bapolémique oyo bazoloba bafi réel eza kofinga te c'est pour finir te mais aza question mo bato batunenga babi mungu apparemment banda komona na ngambo wana oya oye okomo défendre sila est-ce que ça hypocrisie wana no tukoloba nongo wana yo ozalaki te noki takoloba wanga alobi nini ke na ngambo wana nalongwa basi nazalaka victime ya kokotela sila soki mpe nakotela sila te mais nanga nazala mpe ya mosuti lelo parce que ezalaka émission moko demer asalaka azomanke sila nga nasaleli émission nayebi kosalela sila émission te yo oza droit omanke te parce que sila na berti baza bachere place bakoyokanelaka biso tokozalaka moni yango nde créelaka baproblème nazala victime bongo donc voilà na bien question sur le problème aux attentes ya pour réfléchir on fait ça dans la tournage Kambuya qui porte parole à Chimo na Lemba c'est quel boss pour Kambuya qui Chimo na Senga pour na yi comme famille botati il a fait ça comme famille botati tant à longo surtout retirer Congo aza tengande porte-parole à Jimmy ngai manager à Jimmy c'est un lobati bolongo la comme famille botati so te droit d'auteur so bo chetembe banda funda bino moment na parquet soki mpe bokontinue na batitre na bino ke famille bota bozwa bacopyright baobongisa déjà copyright mpo na bino donc voilà ndenge nalobaki déjà balongola komola bango bacréer ya bango jimi mpe azosala mosala na ye aza artiste bazali na badivergence na bango badivergence na bango ezalaki déjà mais ntango baye omoni susu po bango balinga affichema te bamoni affichema te to bamoni affiche nde baye osali mpenza oyo balobaka nini baye koofficialize départ na ye mpenza créer les problèmes nini jimi azalaka sukuna te ecréer les problèmes nini jimi ya na biso alemba poto na oloba natie mai na mono nga nalobaki nga nde porte-parole ya jimi nga nde manager ya jimi na récupéré kombo wana jimi atunaki te ozwaka yo baluka ya bango ata famille makaya mpe esimbaki makaya esimbaki te relation ozala nango na Congo normal kaka bosolola normal ye bosololaka te nde odiembelaki na masolo oyina na bandako na ye bovanda ye motalobaka wana bémission otalaka émission nete nga akenda ndako na ye pam nakenda ndako na ye tokutana libanda bomeli mpe na ndako na ngai bomeli mpe bolie azwi bafandi kiti afilisila mowa motema obete bambata te nga nalobaka ngo oyo tosalaka nga de 1 naza porte-parole ya sila te naza engagé ya SBT naza mpe journaliste ya SBT moi je suis fan donc motu so azofinga sila nga na ye toala problème te soki nga mosala nga na koya kosala kodefendre sila eza ya grande na ye na Belleville soki bato ya Belleville bafingi sila nakoya kotake na Belleville parce que yembi azala concerné ozomona aza clair mais eza bongo so nakomi journaliste asila nde batya demer balakise na kati église batemiseka aza attaché de presse bongo wana nde nakomi siko kokota barando na ya bakovo ya banani etu ozomona parce que nakomi officiel journaliste ya sila mais nga aza journaliste ya sila te banazwela yango salaire te je suis fanatique nazodéfendre batravail ya malamu aussi nazosala ozomona c'est ça pema pema na oyo